Bonjour, bonjour, na balandino sur la télévision. Est-ce que vous avez un mbote na bino? Ba oh no so abonné à la télévision. Topé sino mbote na est-ce que vous avez peuple congolais. Total information ya pasi. Ya koyebisa ba bana mboka nyonso. Na matanga oyo toza kufisi moko ya ba congolais na kombo ya Kajombo. Azaki moko comédien, abana na comédie. Après akomi na suka na moment oyo avant kufa azaki kosala ba analyse politique na ye na ba chaîne na ye ya YouTube. Yango toye komemela bino sango oyo eza ya pasi mpe mabandeko bokota to partage na ntina ya Kajombo atiki biso. Kajombo akoli mingi na Lumbashi abandeki kosala ba oyo théâtre na ye na bandeko na ye nyonso bamofia oyo akolaki na Lumbashi. Mais subitement Kajombo na 23h to 3h du matin na Kinshasa Kajombo asili kotika biso. Yango toye na Lombangu na information oyo mpona mwana mboka nyonso partout ozali to partager sango ya matanga ya ndeko na biso moko congolais oyo asili kotika biso. Alors Kajombo abandeki kosala ba analyse politique na ye, ba analyse politique mpe aza kopesa ba opinion na ye selon ba émission na ye. Atake congolais nyonso oyo ayebi historique ya mboka na biso abandeki quand même devoir na ye ezalaki ya ko-annoncer ya kolobela bandeko na ye ba congolais ya koloba nyonso oyo ayebaki na ntina moto a comprendre historique ya mboka na biso bamakambo nyonso epasaki na mboka na biso so boki na page na ye ezalaki à chaque fois émission oyo aza quand même kozongisa ba congolais na place na bango. Lelo Kajombo akufi ba vérité ebimi ebele bamakambo ebimi ebele nsima ya liwa ya ndeko na biso Kajombo tomoni à partir ya loi ya Noël Tchani ezaki yango wana oyo eza 13 eyaki makasi oyo amaki kotelemela mpe kolobela yango likambo ya moto oyo efale azala congolais po akoma président ya mboka na biso. Alors loi wana l'air Noël Tchani alobaki yango ye azali kosoutenir yango. Awa totiela bino ba message fort ya moko oyo azalaki tout près na ye oyo azalaki na ye à tout moment mpe oyo basalaki émission na ye ensemble aza kotémoigner bandeko na ngai eza pasi mpona mboka na biso. Toza na posa na politique ya mboka na biso aider ba congolais esunga ba congolais moko na moko a comprendre historique ya mboka moko na moko na côté azali ayebi makambo oyo ya bwanya akabola bandeko na ye. Lelo ndeko na biso asili kotika biso, ndeko na biso Kajombo akufi liboso avant akufa bakotaki na ndako na ye to na bureau na ye place asala ba émission na ye babukaki yango wana ezalaki ya liboso. Alors supposons moto oyo apesi biso video oyo atini voice na ye alobi toyebi te est ce que na kati ya bureau na ye batiaki piège déjà na kati ya bureau na ye to eza ndenge nini. Wana eza ndeko na biso oyo ezalaki sur place basalaki émission na ye ensemble aza kose poser ba millième question oyo bokoyokaka na mingi te totiela bino concernant ya koannoncer liwa ya ndeko na biso comédien oyo akomaki analyse politique parce que azalaki na temps na ye ya kobanda ko-analyser makambo eza ya politique. Pour le moment Kajombo azalaki su mingi côté ya politique te et ya art te, je m'excuse, côté ya comédie te azalaki mingi côté ya politique komema histoire ya mboka na biso kopesa bana bakongolais bamosusu bayebi te abandi kosala makambo oyo ezalaki quand même ya bien mpona bakongolais bakonka kocomprendre quand même. Alors les lois mpe ya Noël Tchani abandi kosupporte yango kozwa yango mpe kolakisa bakongolais koma ekozala malamu mpona bakongolais. Alors pour le moment bato déjà babandi kotia miso na côté ya président ensemble ke bango nde baluki ke baboma ye. Alors wana eza bato baza koloba mais biso tosala émission na biso juste mpona kolakisa bandeko ke makambo oyo ya Congo esengeli biso bakongolais tosimba na maboko parce que soki tokomotikana tokoperdre bato ebele. Je m'excuse. Imaginez papa oyo azwaki temps na ye adisposaki temps na ye ya koloba makambo ya bien mpona bakongolais ba histoire moko ya bien to osati moto osala émission na bwanya nyonso amaîtrisaki historique mobimba mpe aza kodonne na bakongolais maîtrisaki quand même baplan nyonso bamakambo nyonso epasaki mabien na mabe aolakisa bakongolais comment toko supporter comment toko koavancer na mboka na biso. Malheureusement
ndeko na biso Kadiombo asili kotika biso. Alors nalukela bino premièrement toki na première vidéo audio oyo bokoyoka ngo na atanke vidéo boyoka ndenge papa oyo azaki na ye aza kolela aza kolakisa ba congolais comment bazaki ensemble na ye et comment ndeko Kadiombo atiki biso na maladie ya mukie ndeko kutu azaki maladie pété bon toyebi te po bautuna ke soki batiaki poison na kati ya bureau na ye to mutu pe aza koyeba te oyo esalami concernant ndeko na biso Kadiombo oyo azaki acteur comédien na biso ya monene azaki pe intellectuel mais comme bato mingi basi babeti dia miso côté ya Moïse Katumbi mpona makambo ya loi ya congolisation toyebi te ekosuka ndenge nini na liwa ya ndeko na biso Kadiombo oyo asili kotika biso mais biso tokozala mpona kosunga bandeko tokende gauche droite na minute oyo toza censé ya kosungana mpona kozongisa quand même congolais nyonso esala pasi oyo tokabola yango na façon ya malamu ke totia bafertilité bandeko koti opartage bandeko koti opartage s'il vous plaît yango oyo odia liboso. Mars Kadiombo est mort, il n'est plus. C'est un choc. Vous savez que je vous ai annoncé aujourd'hui, Naïb Sibino Nalobi, Tosonga Kadiombo to Longolaï na Kishasa, Kadiombo n'est plus. Kadiombo Mars, Kadiombo n'est plus. C'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc. Je suis... c'est pas possible en fait. Comment vous expliquer? Mars Kadiombo n'est plus. Kadiombo n'est plus. Que le Seigneur nous protège. Zamba Yambaye, Kadiombo, Mars n'est plus. Alors que na Otaï Kosola na Monsinaï, alors que les lots toute la journée, vous avez été nombreux. On a Bandeko Bazana Poto, na Europe, Bandeko Bazana Australie. Vous avez montré votre soutien à Kadiombo, vous avez contribué pour que Thomas Ravosonga Kadiombo, même s'il faut Kolongolaï na Kishasa, Totindaye même na Mboka Libanda. C'est impossible, c'est vraiment un choc. Mars Kadiombo n'est plus. Kadiombo a Tikibiso le long à 3 heures. Je ne sais pas comment vous expliquer. Malobaizate. Alors, qu'est-ce que Mars Kadiombo a fait pour que subitement, Olanda qui est mission dans Salakinaï, il n'y a pas quelques jours. Donc, c'est vraiment un choc pour tout le monde. Personnellement, moi, je sais que ma baie ou péché Kadiombo Sali est que il a défendu, c'est un peu difficile d'expliquer. Mars Kadiombo a défendu cette proposition de loi de Noël Tiani. C'est ça le problème en fait. Et il a été la cible. Donc les soucis maintenant, Isaac, qu'on puisse taire tout le monde là, tout celui qui fait des bruits, qui soutient la nationalité ou la loi de Noël Tiani. Aujourd'hui, la loi de Nting Pouloulou. Aujourd'hui, tout le monde est mal vu. Voilà, Kadiombo part, Kadiombo accueilli Mobesu, donc Kadiombo habilité. Donc c'est pratiquement au maximum, je crois. Puisque j'ai expliqué ça aujourd'hui dans l'émission. Et c'est certain que Basalili Kadiombo Mabé n'a qu'à studio naïe, parce qu'il était le premier à voir qu'est-ce qui s'est passé dans Katia studio. Alors, Kadiombo les raconte dans le studio a moni tout ce qui était emporté. Azaki n'a souci, Azaki n'a pas si.
Et maintenant, Kadiombo, Silisi Kosala Constant na studio, Kadiombo Ayeko Bima. Est-ce que Basalela ki Kadiombo poison na climatisation, na split Itikalaki? Est-ce que Basalela Kadiombo Mabe Abima quitté depuis, enfin, je ne sais pas où est-ce que Kadiombo a été piégé. Et surtout que il était très mal vu. Il était maintenant la cible comme, disons, quelqu'un qui... C'est un peu difficile. Tosambeli, Tosali, tout ce que nous pouvions faire. Tobengi, moi, cotisation, ils allaient qui de gauche à droite. Topesi, mais Dieu a décidé autrement. Mais le monde a décidé autrement. Et Dieu n'a fait que pour qui sa volonté n'aille. Chers amis, Mars Kadiombo n'est plus. Mars Kadiombo n'est plus. On a béni tout à l'heure pour me le dire que Kadiombo n'est plus. Je ne suis pas en mesure de prendre le téléphone parce que vous êtes nombreux qui appelaient. Donc, la personne qui m'appelle en pleurant, Zaki na hôpital, chers amis, Mars Kadiombo, Azate. Alors, merci beaucoup Ndeko Aleko. Joseph, c'est confirmé, Kadiombo Mars est mort. Donc, quand je vous donne cette information, c'est l'information qui m'est arrivée et pas à moi, Sinaï. Vous savez que j'étais tellement en contact avec Kadiombo, avec sa femme, même mobilisation à fond au Sali pour que tu évacues à Kinshasa, dans les comédiétés. Donc, nous avons appelé ça du force, puisque le travail que nous faisions, les hommes au Kadiombo, que Dieu nous donne la force, que Dieu vous garde aussi. Que Dieu garde Ayamba Moli Kadiombo là où il est. Il est parti vraiment innocent. Seulement puisqu'il a voulu défendre la RDC. Alors, chers amis, passez à Makassi. Passez à Makassi. Nous allons voir, puisque Nakati Koutou Moussala, je suis au travail. Et que les gens m'appellent en pleurant. Honoré, nous t'avons suivi aujourd'hui, mais nous venons de t'informer que Kadiombo est là. Je n'ai pas quitté que ça dans la vidéo, parce que ça, vraiment, ça m'a tellement touché. Merci beaucoup. Les morts ne sont pas morts quand on les oublie. Kadiombo est mort pour le travail qu'il a fait. Kadiombo est mort pour la défense du pays. Je pense que je vais vous quitter peut-être dans 3 minutes, puisque je suis vraiment... je voulais juste vous faire cette annonce. J'espère que boza kolanda bolandi quand même ndenge ndeko oyo azaki pembeni na ye ndeko oyo bazali ko sala parce que ndeko Kadiombo abelaki effectivement abelaki. Et comment il y a un niveau qui va dégager, va évacuer Kolonga Congo pour acquérir même na pays moko oyo koyi kozwaye pour ba traiter na ndenge tolobaka biso a tozali limité mais bande ko mususu waza approche bazalaki déjà na basalaki déjà basenga ki ba to ba soutenir ye bande ko ya Canada ya partout basaki moi mbongo batinda ki déjà pas ndeko Kadiombo il fallait ba dégager ndeko Kadiombo na Kinshasa pour acquérir soit na Félicite soit na poto oyo mbongo ekomaki déjà ba mbongo babetaki ba porte mbongo ekomaki mais ndeko akufi mituna ezali pona politique na biso ya mboka toza na posa ya bandeko oyo awi ko apporter un plus na oyo ayebi en tout cas ndeko Kadiombo azaki quand même clair na côté ya politique na ye après ko na analyse na ye abane ko lakisa makambo oyo comment aller en tel ezaki bona boye ma blog nyonso bana olobana ezaki bien pour na ba congolais
Batu balobi ensemble nde babomi ye. Toza koyoka yango. Toza komona pe ba commentaire ba mama ba koma awa. Ba commentaire eza ebele na bande ko musu na ba chaîne musu ba oloba que Moïse Katumbi nde mutu asali elokwana. Mais bande ko na ngai. Toyiko jamais ko ma place na mais tozo loba langue boso awa pour la likambo etali politique. Politique toza na classe politique te. Toza na classe politique te. Histoire ya mboka na biso toyeba yango te. Soki tozwi nzambe apesi so nguya ya mutu moko abanda ko expliquer bana mboka lisolo ya mboka na ye. Ame ya kolakisa bandeko comment année tel elo esalamaki événement tel comment ba négociation ya boye simbaki te pour la boye. Mabe ezalaki wapi na place wana. J'espère que Mboazaki soutenir na bato ebele ya libanda na bato pe ya mboka. Lelo Kajombo akofi. Mais Christian Bosimbo asalaka toujours ba analyse na ye a critiquer mais aza envie. To koma wana te mais eza juste to petit moi shit muke pour na Christian Bosimbo pe asalaka même analyse ya politique na koloba mabe pe na kotala ba avantage. Na kopesa pe ba point o muto apesa point de vue na ye. Alors, admettons lelo Kajombo akofi. Congo ekobonga pona bomumi Kajombo. Est-ce que Kajombo azwaki fardeau ya kokanga avancement ya Congo? Bakotelaki Kajombo na ndako na ye. Na bureau na ye. Babuki bureau na ye. Bazwi biloko nyonso. Ndenge ndeko alobi mutu aliboso akota na bureau wana ezaki ye moko Kajombo. Ayeko sala constant ya bureau na ye. Amoni biloko nyonso bayibi. Mais aza ba se demander est-ce que ba piéja qui est à partir à climatiseur? Est-ce que ça climatiseur ndé ba piéja qui est ou ba tia qui place ni na mesa place simbaki? Et comme ba point de interrogation to éviter est-ce que ba ko sala autopsie to éviter? Kajombo aza soldate, Kajombo aza artiste comédien mais na moi sagesse za nango avant de partager bande ko na ye quel que soit ba critique, quel que soit quoi, quel que soit opinion na ye mais ko komate ko sengla mutu liwa. Jamais toi mutu no aza libre ya koki ko solola awi koloba mabeto malamu oya moni. Eza démocratie république démocratique du Congo. Toi dans la démocratie na kati ya mboka na biso te. Toi mutu aza na droit te aloba mabe na place oyo mabe ezali. Toi mutu aza na droit te a contribuer na moko oyo ayebi peuple congolais. S'il vous plaît bandeko na ngai ba oyo nyonso bazali ko soutenir Kajombo. Na combat azaki nango juste ya kolakisa ba congolais. Mutu a se ressaisir. Totala liboso tala ane boye eloko mo esalama boye nata mobutu esimbaka te tala histoire boye na boye abande kopesa quand même leçon moko ezaki ya mutu nyonso à apprendre. Mais à quoi bon lelo akufi République démocratique du Congo et évoluer pourquoi Kajombo akufi? Je ne crois pas. Pourquoi biso ba congolais motema na biso et comme il a ko éliminer bato? Pourquoi biso ba congolais? Merci beaucoup de Konanga Marie-Paul Obi Jacques dans la Kobeta ma pour soutenir Buzoba. Merci bande Konanga s'il vous plaît et bande Koming baza Facebook. Radi TV ils ont passé en direct na Facebook et na YouTube. So boye pe na YouTube ko za bien pour tomber ko sur la likambo Kajombo pour eza participer mawa. Toza na YouTube tu vas to passer en direct na tous les deux na page Facebook pe na YouTube na biso. So ba to za la poto ba ebité côté à YouTube ezali beaucoup côté à YouTube na biso pour tomber ko analyser likambo pour elle likambo ya participer mawa. Comment se fait-il de comme éliminer bandeko na biso? Tout ça na fierté ya bandeko mususu oyo ayebi historique pour na bana na biso o bayebi même pas makambo ipasaka. Baki na chaîne ya Kajombo, baki batali, bamoni, bayoki comment mutu a s'exprimer, comment mutu apesi histoire, comment mutu alobeli batu makambo ipasaki à l'époque. Bo éliminer Kajombo pour la politique. Parce que Kajombo
artiste et comédien. Bato ebele peut-être ba ekoyeba Kadiomo à travers chaîne na ye, o bana osala ba émission na ye, ba analyse na ye, mais ba ebité ou Kadiomo bandaka wapi, Kadiomo bandaka na groupe na ye na à partir de Lumbashi, abimi Lumbashi, akomi Kinshasa, a s'installer à Kinshasa, après abandi kokende ko évoluer car ndenge bato nyonso ba efraka partout parce que Congo eza moko okoza Lumbashi, oyebi Kinshasa, osema mona yo ezaka oza Congo kaka. Ba master na ye, ba mufia bamufia bazembela baza na Lumbashi baza baosa art na bango baza bien, mais comme ndeko na biso amonaki aza prêt ya ko servir bandeko na ye même na historique oyo ayebi lelo Kadiombo akufi. Eloko nini oyo Kadiombo asali soki a soutenir loi ya Noël Tchani. Loi ya Noël Tchani pona ozala congolais. Soki yo osisenti oza congolais, est-ce que oza obligé ya kosamba? Okosamba jamais naza congolais ya kotika la congolais. Mais à quoi bon kokende kosamba? À quoi bon koluka ko o éliminer mutu? Congo eza na posa ya batu o baza mayele basangana. Congo eza posa bandeko to sangana. Union fait la force. Nazaki content na ndenge président asalaki nani na ye ya union nationale, c'était quoi? C'est quoi encore? Union sacrée. L'union sacrée là c'est ça, yango force ya Congo. Il fallait to sungana. To tikana no ba fertilité. Total liboso comment mboke ko évoluer? Comment to kolongola batu na pauvreté? Comment to kosunga ba congolais? Et ça, le qu'on appelle battant Bitumeza qui Kabila Amonaki, tout ça, tout signé 1+4. Tout tia kimi à Congo. Mais lelo, ndé qu'on a biso Kadiombo Kofi. Pour nanini, asenga qui juste to supporter loi wana. Et ça opinion ya mutu ye moko alobi. Ako ata eza influencé, mais alobi, mais yo biko oza na batuno balandaka yo. Bande ko na ngai na ebité na ndenge to meme la politique na biso na comprendre ngote. Nga na koloba na nga kati ya chaîne na Kali TV ki opinion na nga lobi kino lo wana na boyi yango, mais eza batu musu baza na chaîne musu balingi lo wana. C'est comme ça, démocratie eza ndenge wana. Eza te diale lo oui te eza oya ko boya na oya ko ndima. Mais lelo ndeko na biso Kadiombo na musala oyo asali, merci ba pesier ya batu musu ba Congolais basepela kinango. Mais lelo merci azana cercueil, azana morgue, azana kopema. Mais congolais, tous la kabe humain. Elo olinga basala yo te, kosala pe moninga te. Mboka na biso za munene. Congo eza munene, eza mposa bato mayele. To sangana, to tika ba poison. To tika kotiela bato ba kal na ba vie. Pourquoi tout bon na biso ba Congolais biso na biso? Pourquoi? Tokozwa nini? Awa na kati ya mokili toza ba passager. Toza ba passager to kokende kosamba likolo. Awa to mila kisate ke no ngai nde ngai na bomi mutu oyo ponga na régner. Eloko nini oyo asalaki ya mabe? Ba mama na nga na kotanga ba commentaire na bino, na mona ba commentaire eza ebele na kotanga ngo. Mais to sengi bino bande ko boya na YouTube s'il vous plaît, boya na YouTube na biso eza polele. Toza batu mingi na YouTube te, bande ko nyonso boza awa na Facebook boya na YouTube s'il vous plaît. Boza ina fait 180 na Facebook boya na YouTube s'il vous plaît. Na kotanga ba commentaire nyonso bande ko na ngai. À quoi ça sert ya ko éliminer ndeko na yo? Et ko sala yo nini? Po oko changer te. Politique eza nzoku munene, mutu jamais kozwa nzoku na mutu na yake tia ndako na yato nisa ndako congélateur. Jamais. Politique bakata ya mutu na mutu akata morceau. Mais à quoi bon ya koboma ndeko na yo congolais? À quoi bon? Obomiye Kadiombo akufi, atiki bana na ye, atiki libota na ye. Pona juste loi ya Noël Tchani, alobi oui effectivement to tia yango. Adopter yango alobi kaka a influencer mutu mote
apesi ba avantage ba désavantage nango. Alors makambo wana ko se passer na parlement akotala bako voter te. Mais comment avant que tu vas voter déjà bobomi? Comment eza Radi TV eza ka ndenge omoni logo na biso eza blé wana so beti Radi TV. Malamo eza na tia lien bande ko boya na YouTube s'il vous plaît. Boza ebele na kati ya Facebook mais na YouTube to to ebele te. Moi to kata bino eza te to sur ensemble parce que ça les solo to beta pona sentiment te eza pasi ya komona ndenge tozo ko perdre ba valeur na biso. Parce que bana oya biso baza posa ba yoka lisolo ya baka jombo abetaki pona mboka na ye. Ya bato oyo batelemaki na makambo po balakisa ba congolais bolamu po toza na droit ya kozwa pe liberté ya moto pe aza na droit ya ko s'exprimer si un problème à défendre paix mais congolais aza na droit na te to ebité to kosuka ndenge nini bande ona na otia lien awa na Facebook bo cliquer lien wana bo kota maman na Radi TV na YouTube bo to mata Netflix 50 po to a 200 combien na Facebook plus de 200 combien s'il vous plaît bande ona to partager et to bengisa bandeko. Alors bana oyo ba osala droit bana oyo ba osala relation internationale bato baza kolinga bakota na politique. Est-ce que na makambo oyo to mona awa banani bakozwa courage susu ya kosala politique ya mboka na biso? Banani bakozala même na makasi ya kosala politique ya mboka na biso? Toza limité. Pourquoi politique et comme monde et Jacques Bouma bato et comme terrain mo glissant na kosala politique te congolais congolaise mais na mboka na biso toza posa évoluer. Toza posa biso pe na Congo to matisa bandeko na biso. Toluka loi wana te ke non eza poba bato ito kitanase non mais bandeko ba mata. S'il vous plaît bandeko nanga boya na YouTube. S'il vous plaît bandeko nanga boya na YouTube. Boza ebele même il a fait 50 personnes, boza il a fait 200 sur combien. Si vous voyez na YouTube et ça biso bien. Naza temps ko kata bino te na Facebook na boya boité na lingi to za to partager ka et ça la bien. Ba maman ba papa bandeko nanga yi. To za ba licencié. Ba parti politique yo mosunga bandeko na biso mosusu ba s'en sortir ba s'exprimer quand même dans parti politique ba comprendre politique classe politique ezate mais ça na ba tumusu ba ba histoire ba historien ba zo temps ya kotanga ba zo temps ya ko étudier tokoloba nini. Merci beaucoup ndeko nanga Jose na me ya kotanga parce que moi ndeko dabike lo na ko ndeka pona mémoire ya tatu Kadiombo. Merci beaucoup ndeko nanga na kotanga toujours na moi ndeko nanga Ange Akomi Moïse Katumbi nde abomiye azonga mboka na ye. OK na wana tanga ba commentaire mais en même temps bandeko na sengi bino bandeko Facebook s'il vous plaît na tie lien wana bo cliquer boya na YouTube s'il vous plaît pour ça biso bien. À quoi ça sert ya ko boma ndeko na yo congolais? À quoi ça sert Yakoboma ndeko na yo congolais? Donc motema kibo moto eza suna ba congolais te. OK moto il faut apporter ndeko na motema na ye. Sans moko ya ba congolais, ezo couler na veine na yo. Nde sa oyo ndeko na yo koboma ye na poison. Eza moto mususu te. Même na bitumba so bunda na moto na bunda ndeko na nga na ko bunda te na ko zokisa ndeko na ngai. Oza na souci ya ndeko na yo. Mais na mboka na biso souci ya soute ta boma congolais tika nyoka eloko le boma kala boma congolais tika nyoka mais biso ba congolais franchement to mona bato mosusu yo ko négliger ye mais ça na sima mutu wana aza na charge peut-être aza na bato ebele balandaka ye yo kande bandeko basalaki kaka basengaki oso pona yeba mema na poto bato batini mbongo ekomeli ete ndeko akufi eza bato oyo aza na baporter bato na mitema ata aza ndeko na ete aporter na motema bazali mais eza bato mosusu aza na souci ya bandeko na bango bazali mais eza bato mosusu aza sans souci ya bato baza koboma bato. Oui ndeko na ngai naza kote ya bino te ndeko bino tia kote ya bino maloba bango azo oui ndeko bango aza ko bona poison mais nga za poison te
nga na kopesa bato oyo motivation na oyo naoloba ndeko na ngai naosala mosala punda te nazoloba na bakongolais oyo baza komona pasi ya ndeko na bango oyo bazokufa chaque jour bato bazokufa chaque jour mais il fallait biso bakongolais tozala unis. Pourquoi tozo kobomana? Pourquoi bato bazo kosila? To basage nyonso ya mboka na biso kosila. Tokotika bato oyo baza sans valeur. Pourquoi? Pour na pouvoir. Pourquoi? Pour na bien-être na bango moko, ba sentir bango, il faut batika na bango moko. Na politique, il faut oser la position. Na politique, il faut oser la bato oyo baza ko critiquer yo pour comprendre. Pour so faire na kiti ya bokonzi, moyo omo na suma be ezate. So fait na kiti ya bokonzi, moyo omo na mabe ezate. Alors ils ont monté critiquer, a opé so mayele, ah eloko eza boye, il faut arranger. C'est ça politique. Mais siko ekomi na bato oyo balingi koyoka te, balingi ko comprendre te, mais baza ko éliminer kaka bandeko na bango. Merci ndeko na papa national, merci beaucoup. Bandeko s'il vous plaît, boza 200 ce combien? Tosenga bino chaque fois boya na Facebook ebele. Beaucoup tapé na YouTube na biso, ne fils que 50 100. Et comme ça biso bien. Mais boza na ebele na Facebook, mais na YouTube bozo ya te. Peuple congolais. Monde oyo eza posa ya bolingo. Congo na biso eza posa bolingo. Toza posa bandeko mususu oyo aza na mot à dire na bandeko o mususu baza koyeba te, aza ko conseiller bandeko mususu bandeko mususu bala muka. Na ba événement ya boya ko éliminer ka bandeko na biso. Boza ko kitisa batu, bata ya ko raisonner avancement ya mboka. Kadjo mo mabeto malamu na ye, aza kadjo mo moko. À cause de la 2000, 3000 personnes, même 5000. Mais combien de millions de personnes ont la population de la mboka na biso? Ah oui, kolo ba mabe na ye. Ah eko koza mabe na ye. Aza parfait. Aza mabe na ye. Mais eko senga te. Eko pesa yo nani makasi te ya ko banda ko éliminer bango. Ndeko na ngai politicien, ma sœur, mon frère. Quand je m'osa père, aza na bana, aza na mwasi. Bo éliminer ye. Asala ka même pas la présidence, aza même pas la ministère moko. Mettant la passe boutique na famille na ye. Juste pour l'opinion na ye, juste pour na o azaki nango, apesa ki ya ye, ngo bo éliminer ka diombo. Maintenant libota na ye, nani ya ko supporter yango. Mais dans tout ça, Congolais on comprend mon angote. Loi, et la loi. Après mutuso a lobby loi na ye, il faut que le parlement. C'est ça, il faut que le parlement pour adopter yango. Mutako, il y a une campagne na ye, la campagne na ye, oloba, mais beaucoup de a ju pété, a passé pété. C'est ça politique za wana. Mais tu éviter, ou abiso politique. Comme il m'a pesi nani na ye, opinion na ye, bo éliminer ye, to éviter, bo éliminer ye par rapport ya combat yango, et comme même pas na katikati, même pas na parlement que non, lobby ne bokata que non, loi chani, eza auto bandimi yango ba adopter yango, et il faut za congolais à 100%, papa et maman pour accéder na nani. Non, eza na mutie bande ko ngai. Beaucoup éliminer mutute pour na opinion na ye. J'espère que bato musu baye sika bayo kite ndenge ndeko oyo azakoya aoloba ube tokotia pe audio ya mwasi na ye oyo azakolela ube tokozongisa oyo ya ndeko azopia témoignage bande oza pasi toza bolingo biso ba congolais bolingo eza lokola makila na yo. Bonjour ndeko nanga Misha Max Baz, merci ndeko nanga Micho Bas, merci beaucoup ndeko nanga. Merci ta bandeko nyonso boza na biso na Facebook, to sengi bino bandeko boza bokomi na 300 na Facebook, boya na YouTube bandeko nanga. Boya na YouTube esa biso bien.
lien eza wana na tatiaki lien wana bo appuyer bo kota na YouTube na biso peuple congolais yango tosenga ala tosala émission tosenga ba congolais boya na YouTube bozoya te toyaka mpona kopesa ba nani bandeko na biso motivation. Oui, non tia siko na sengi bato boya na YouTube s'il vous plaît. Yango na tie. C'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse que je vous annonce le décès de Mars Kadiombo. Mars Kadiombo est mort. Il n'est plus. C'est un choc. Vous savez que je vous ai annoncé aujourd'hui, Naïb Sibino Nalobi, Tosonga Kadiombo to Longolaï na Kishasa. Kadiombo n'est plus. Kadiombo Mars, Kadiombo n'est plus. C'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc. Je suis... c'est pas possible en fait. Je n'ai pas comment vous expliquer. Mars Kadiombo n'est plus. Kadiombo n'est plus. Que le Seigneur nous protège. Zamba Yambaye, Kadiombo, Mars n'est plus. Alors que na Otaï Kosola na Monsinaï, alors que les lots toute la journée, vous avez été nombreux. On a Bandeko Bazana Poto, na Europe, Bandeko Bazana Australie. Vous avez montré votre soutien à Kadiombo, vous avez contribué pour que Tomaka Kosonga Kadiombo, même s'il faut Kolongolaï na Kishasa, Totindaye, même na Mboka Libanda. C'est impossible, c'est vraiment un choc. Mars Kadiombo n'est plus. Kadiombo a Tikibiso le long à 3 heures. Je ne sais pas comment vous expliquer. Malobezate. Alors, qu'est-ce que Mars Kadiombo a fait pour que subitement, Olanda qui émission na Sarakina, il n'y a pas quelques jours. Donc, c'est vraiment un choc pour tout le monde. Personnellement, moi, je sais que ma baie ou péché Kadiombo Sali est que il a défendu, c'est un peu difficile d'expliquer. Mars Kadiombo a défendu cette proposition de loi de Noël Tiani. C'est ça le problème en fait. Et il a été la cible. Donc les soucis maintenant, Isaac, qu'on puisse taire tout le monde là, tout celui qui fait des bruits, qui soutient la nationalité ou la loi de Noël Tiani. Aujourd'hui, la loi de Nting Pouloulou. Aujourd'hui, tout le monde est mal vu. Voilà, Kadiombo part, Kadiombo accueilli Mobesu, donc Kadiombo habilité. Donc c'est pratiquement au maximum, je crois. Puisque j'ai expliqué ça aujourd'hui dans l'émission. Et c'est certain que Basaleli Kadiombo Mabé n'a qu'à studio naïe, puisqu'il était le premier à voir qu'est-ce qui s'est passé dans Katia studio. Alors, Kadiombo, les raconte dans studio a moni tout ce qui était emporté. Azaki n'a souci, Azaki n'a pas si. Et maintenant, Kadiombo, à Silisiko, Sala Constant dans studio, Kadiombo a Yekobima. Est-ce que Basalela ki Kadiombo poison na climatisation, na split ou itikalaki? Est-ce que Basalela Kadiombo Mabé Abima quitté depuis, enfin, je ne sais pas où est-ce que Kadiombo a été piégé. Et surtout que il était très mal vu. Il était maintenant la cible comme, disons, quelqu'un qui... C'est un peu difficile. Tosambeli,
tout ce que nous pouvions faire. Bengi, ma cotisation est là qui de gauche à droite. Pessi, mais Dieu a décidé autrement. Mais le monde a décidé autrement. Et Dieu n'a fait que pour qui sa volonté n'a eu. Chers amis, Mars Kadiombo n'est plus. Mars Kadiombo n'est plus. On a béni tout à l'heure pour me le dire que Kadiombo n'est plus. Je ne suis pas en mesure de prendre le téléphone parce que vous êtes nombreux qui appelaient. Donc, la personne qui m'appelle en pleurant, Zaki à l'hôpital, chers amis, Mars Kadiombo, Azate. Alors, merci beaucoup Ndeko Aleko. Joseph, c'est confirmé, Kadiombo Mars est mort. Donc, quand je vous donne cette information, c'est l'information qui m'est arrivée et pas à moi, Snaï. Vous savez que j'étais tellement en contact avec Kadiombo, avec sa femme, même mobilisation à fond au Sali pour que tu évacues à Kinshasa, même comme il y était. Donc, nous avons appelé ça du force, puisque le travail que nous faisions, les hommes au Kadiombo, que Dieu nous donne la force, que Dieu vous garde aussi, que Dieu garde Ayamba Moli Kadiombo là où il est. Il est parti vraiment innocent, seulement puisqu'il a voulu défendre la RDC. Alors, j'espère que nous avons Bolanda. Ezali kambo ya loi oyo ya Noël Tchani. Oui, bandakala Kadiombo alobaka makambo na ye, apesa position na opinion na ye. J'espère bato ebele bayebi. Bato ebele balandaka ye. Bandeko mingi ya Canada bayebi, bandeko mingi ya France bayebi, ya États-Unis bayebi mingi keno Kadiombo asalaka musala na ye concernant makambo oyo Italie, makambo ya politique. Oui, namoni maman moko akomi pourquoi akendai ko kota politique. Maman politique eza ata olingi yango te, mais un jour okotiaka makolo na kati ya politique. Ata olingi politique te, mais yebaki un jour parce que politique ebendaka mutu. Ndeko na nga atuni bonjour eza nini? Maman toza koloba likambo ya ndeko na biso Kadiombo oyo azali comédien abandi kosala analyse politique nde mutu oyo akufi babomi ye. Alors bandeko na ngai tome ya ko partager s'il vous plaît tome ya kozala bolingo oka bolingo to senga awa eza bolingo to senga bandeko tozali na faire 440 na Facebook mais na YouTube tozokoma même pas 50 personnes s'il vous plaît. Eza nango simple dans tiens lien wana obetika Radio TV ka logo ya bleu mon likolo nde ko mona place boye tome ya kotala muta mutu pe awi ko pesa ko opinion na ye kande to mona ba mama ba koma Jackie Ndala bona notanga awa na bonote kotia pe mutu na mutu nde ya commune. Alors bande ko na sengi bino boya bo rejoindre biso na YouTube kosala biso bien kosungana ba congolais yango wana oye tosungani eza malamu. Oui, asala ba théâtre na ba film na asala ka to ay comédien munene. Ndeko na biso abiki informer Jackie Ndala ndi bakende na batu pa Kadiombo oyo eza opinion ndeko na biso to banotia boye ndeko nyonso oyo komi to banotia na écran batu ba batanga s'il vous plaît bandeko boya na YouTube s'il vous plaît boya na YouTube et osala biso bien fort kombo ya YouTube na biso ezaka toujours moko. Alors to sa campagne ya mabete mais to lakisa bandeko comment biso ba congolais toza koka ko se supporter te comment to banda ko éliminer ba oyo ya biso moko ba congolais siko nani akozala na mawa na bandeko na ye. Kadiombo akufi Kadiombo akei mais mboka na biso eza toujours na problème. Mboka na biso ekozala jamais kozala sans problème soki ba congolais ba télémité. Parce que Afrique du Sud yango wana désordre ya makasi parce que bango batombokaka bango basingaka oya bango droit
Mais Congolais soit jusqu'à moi liberté à s'exprimer moké, il fallait ba éliminer. Alors quand Jombo Akei, mais tout ça pour ça ba Congolais mosusu o ba oza makasi, so ba oza courage ya kolobela parce que pour le moment boyoki audio c'est comme si ba olinga ko éliminer ba tout nyonso o ba te na lo wana. Wana eza mutu alobi. Donc oyo nyonso ko zala komi beta tolo pona loi wana tchani baza ko éliminer. Alors eza loi mutu a proposé loi. Eza même pas adopté. Ba jeu on était dans l'assemblée. Mais déjà beaucoup mon côté déjà bako ka jambe ya kubomada bato. To ebité na Congo to kotika la banani. Banani to za bango ata bato ya lokumu. Banani mena famille aka Jombo bana naye ba mwasi naye batikali ka boy. Pourquoi mobali anosala analyse naye politique lelo akei yango to loba ba congolais congolaise église munene za motema kosunga église eza na motema ndeko na ngai naza koloba en même temps na oluka biloko ni na kotia bino comprendre ndeko na ngai OK to dozo sa émission en même temps na oluka ngamoko comment na ko lekisa élément mosusu po bandeko bala nango yango on senti moi décalage ama na ça ça musala awa to na ngamoko na studio to ngamoko na ko réaliser ngamoko na oloba il faut comprendre comment nous tous ça misala eza par sentiment te ndeko na ngai to za posa ba congolais baza ba moko to za bomoko e bomoko wana ekoza malamu leo to likambo ya ndeko na biso akufi mais eza bandeko mosusu oyo baza problème ndeko oyo ayebi koloba mingi mais jamais asala émission bato balandaka ye ndeko na biso soki komona nani Miguel est-ce que oza tala moi page na Facebook balandaka yo ndeko il faut bana koyeba ko respecter bato to toyaka te po to lakisa ke toza boye na boye ndeko azokota la live ya oloba n'importe quoi moi nalinga biloko na tie ndeko to me ya kosala quand même volontaire politique na biso ya Congo eza kosisa bato valeur ezo kosisa bato posa ya kosala politique et toza ba jeune oyo balingi ba koma un jour basala pona mboka mais baotala siko mutu nani oyo aza akozala idole na ye mutu nani oyo akozwa même comportement na ye azate Kajombo même pas politicien mais abado sala ba bloko na ye yo na kufi mais siko bana oyo bakobota masika ezala ndeni yango congolais azalaka toujours ka mutu ya buzoba tomona mutu jamais akoki ko se comporter le mutu nyonso tomona bato ya des fois mutu musu omoni ye azaka le roi so ne comprendre te en tout cas bandeko na ngai to bengaka bato bayaka na ba live baza même poli mais eza bandeko musu bazoya neti baza so ndeni alors peuple congolais message oyo j'espère ekoleka bato ebele bakolobela ngo na ba façon ebele mais oyo eza très important eza ke to perdre mutu munene mutu oyo abandi kolobela même pona mboka na ye azaki na volonté wana ya kolobela peuple congolais Kajombo akufi alors le Kajombo akufi eza te ke Kajombo akufi Congo ebongi to Congo ekomi nende Congo ekotikala Congo mboka ezokende na ko évoluer to na kokufa nzambe nde moko ayebi to senga à chaque fois bandeko bo sambela pona Congo na biso Congo elingi bato batelema na losambo akufi na Kinshasa akufi na Kinshasa nalongoli yango mama nalongoli yango nalongo appel secondaire nalongoli yango alors bandeko na ngai tomeka kozala tozaka me bato na bolingo pe toyeba koma kopesa bandeko respect soki omoni ndeko azosala quand même musala na ye yo mutu oyo oza mayele koleka bato ya mayele oyo bato ya mayele kutu baobuma bango na Kinshasa mais yo oza mutu mayele mais otika ta kosala ta eloko moko te na Congo bayebi pe yo te ngo ezaka sentiment oya
po o lakisa ke non commentaire na yo to tiaki po na ko lakisa yo ke non buzoba na yo moko aussi sango. Alors congolais to za bolingo likambo oyo ya politique na biso ya mboka na biso esa la pasi pe mawa. Toza na posa ya ba homme fort ba oyo ba koki kozala pona Congo e développer pe Congo ke liboso. Hôpital zela to me kozongisa audio wana na to ba hôpital wana parce que bat oyo atineki audio atangi na kombo ya hôpital, j'espère atangi comme hôpital mais aza na Kinshasa soki oza na Kinshasa ekozala malamu oko leka na famille na ye azali na bandani na yebi to achange place wana. Bandeko na ngai nasengi bino susu boya na YouTube s'il vous plaît. Na otia siko ba commentaire bandeko botia ba commentaire. Nasengi boya na YouTube. Pona luka audio ya mwasi na ye o atindaki. Muto liboso atinaki audio eza mwasi na ye ndenge na luka awa audio ya mwasi na ye. Naza komona yango lisusu te mais na ozo yango parce que ba audio eza ebele oyo ya bato mosusu basalaki ba analyse déjà na butu bato balalaki te pona bolingo ya ndeko na bango akufi. Et ben émission salamaki déjà na butu ebele mais biso pe to sala oyo na moment oyo comme chaque pays ça ba heure nango biso to sala 12 heures bato mosusu baza 6 heures bato mosusu ba 5 heures mais oyo eza très nécessaire eza ko partager to partager mawa na bandeko baza na mawa ya kobungisa mutu lokola papa oyo azaya Kadiombo atiki bana na ye atiki mwasi na ye atiki nyonso oyo azali kosala awa na kati ya mokili ya se akei alo nzambe azwa molimo na ye mais ete ya bandeko ebele ba oyo baza ko embrasser politique ete ya bandeko ebele ba oyo balingi peut-être ko apprendre makambo ebele na mokili oyo parce que mokili oyo tokoki loba nyonso mais to il faut to banda ko garder pe parce que ko éviter ko loba ebele eza bien soki toloba ebele makasi tozobebisa makambo mosusu nami ya koyoka audio oyo soki yango ezalaki na audio mosusu ezalaki awa c'était qui encore oyo atinelaki ngai zela na audio eza ebele zela na kota eza pasi bandeko komona ndenge tobungisa bandeko chaque jour na Congo eza pasi pe mawa audio moko ezalaki awa bandeko bozali na fait ya 300 combien mais na YouTube bozoya te s'il vous plaît eza nini to bandeko boyebi nde bakota na YouTube te ndeko nyota salima YouTube eza facile eza Radio TV bokota na YouTube to menga ko partager bandeko na ngai YouTube na biso eza vite nayebi te YouTube eza un problème Facebook na biso ekomiti ba 400 ba 500 mais YouTube ezokoka te oyo te ezela oyo ezalaki wapi susu ba audio ezalaki ebele awa ya mwasi na ye parce que eza koconfirme bandeko mosusu oyo baza koyeba te ba audio eza tellement ebele toyenga toujours oyo moko azalaki na ye pambeni. C'est elle qui m'informe en pleurant. Maman boyebi te eza juste komika Radio TV eza même logo eza likolo na Radio TV okoyamba moko na boye na YouTube na biso s'il vous plaît boza ebele na Facebook ndeko Clara boya na YouTube na biso s'il vous plaît. Qui ont lui appelé par l'hôpital que Papa Kadiombo est mort depuis 3 heures je pense 3 heures du matin. Ndeko Nyota, ndeko Kati, ndeko Oliwo, Oloa, ndeko Pierrette, boya na YouTube na biso s'il vous plaît. Boko maka Radio. Donc voilà bandeko na ngai boko Radio TV boko ya ko rejoindre biso et ko sala biso bien. Ndeko Tisia. Boya s'il vous plaît na YouTube na biso et ko sala biso bien parce que YouTube na biso to ebité. To ba chaque fois que ba to s'abonner, bo pelisa ba cloche de notification na bino po à chaque fois que tu côté tous ensemble là bino
Ndeko Senga, s'il vous plaît, boya na YouTube na biso, s'il vous plaît. Boya na YouTube, boko maka Radi TV. Ata 50 personnes, bolongwe boye. Bota na ba télévision, bota na partout, bo mona ndenge makambo ezo kende bien. Alors, bande onanga, j'espère boyoki ba témoignage, boyoki ba makambo oyo mwasi to ndeko mobali alobi na tina liwa ya ndeko na biso Kadiombo. Ndeko Nicole na YouTube na omona te, soki okota na YouTube okomi ya Nicole na omona, bokota na YouTube s'il vous plaît. Ndeko na biso Kadiombo akufi, azalaki moko oyo azosala musala na ye, j'espère bandeko. Peut-être que bato musu baza ya kokamwa comment embrasser politique atiki comédie. Réponse eza moko, comédie na mboka na biso ezo futa sute, mais na côté à kotaki na politique et bande ko futa parce que bato mingi bande ko sapotuye bano sungaye. Na façon bande ko loba, bato mingi ba sepelaki na koloba na ye et bato mingi bande ko mona ye quand même akomi intéressant. Parce que les batala ba sketch ya théâtre eza ba sala net eza ba rôle mo boye faut en maye pour la rôle wana. Alors yé na côté na ye azaki makasi quand même na histoire. Aza makasi na histoire ya ngwa bando sala sko kolakisa bato historique ya mboka, comment mboka na biso ezalaki na ba problème, ba détail nyonso. Alors sur loi Tiani, les loi Tiani eyaki ko bima atalaki ba avantage na ba désavantage ya loi Tiani. Abi que non, à quoi appuyer yango selon yé eza bien pour na ba Congolais ba se retrouver. Tout le monde a un peu en Afrique d'ici, de ça maka façon ningwana. Ba Sud-Africain ba bi que non, il faut bus na biso na on se retrouver. Et ça maka ba pe mosusu. Alors, loi ekoloba ningwana mais muto abotami na Congo, akoli na Congo, automatiquement aza Congolais. Bako changer loi wana tie. Ta muto oyo abotami na Congo, akoli na Congo, automatiquement aza Congolais. Alors, na mona te ke no bande ko mususu bako ko réclamer 100%, oui, ça aussi bien, mais ils ont qui la façon te ya ko éliminer parce que politique il faut tout le baka, bolobi mabe malamu pour avancement ba doit comprendre. Il faut c'est ça la politique, il faut zané wana. Ils ont des politiques ils ont yo lobby au s'imposer, bana ndaka yo lobby, non c'est pas ça. Ton opinion na ye. Ouais, on a pour, on a contre, c'est ça. Et ça Radi TV, Radi TV. Bande on a tchaki lien wana Radi TV bokoti et vous avez bien. Na Facebook toujours comme ba 400. Na YouTube toujours comme même pas 50. Talaga bande ko. Soki boza na bolingi to sala to sola boy. Et ça peut bientôt mon abino peut bozo se manifester quand même to sengi bino. Ndeko bobo alobi nini? Bobo bien mbongo alobi nini? Moïse Katumbi lokola obomi Kadiombo oko tikala kozala lisusu président ya Congo te. Moïse Katumbi assassin. Wala ndeko nanga bobo na pesi mbote so na biso wapi na ebite mais na pesi mbote. Alors ndeko nanga Dora Mputu Mukedi alobi nini? Mukendi alobi nini? Na luki na monite. Ah ndeko nanga eza juste ka okomi Radi TV. Radi R-A-D-I-T-V. Radi TV. Okomona logo na biso ya bleu wana ekomenso obetine wana. Okomona logo ya bleu bimika nde omoni wana. Bino tu boya pardon s'il vous plaît. Bande onanga boza ebele. Na kosepela to sala émission na bande kopé na YouTube baza ebele. S'il vous plaît, ndeko nanga Élysée. Na pesi bobeta Radi TV. Zana komela bino na Facebook. Oui, ndeko nanga Stéphane, eza pasi. Eza pasi. Comment na bato bakufaka boye. Boko maka boye, eza simple. Eza na koma awa, soki robima. Boko maboye, bo mona logo na biso bima. Na tie wana boko na komi wana. To koma ne fiske 50 60 et comme ça biso bien. Yang wana, eza facile ko komande wana.
et comme ça la passe bandeko bandeko musu bomo na ngone ti esengo to éliminer bandeko na biso pe bo aimer bo tia ba j'aime na bino ko éliminer parce que politique bandeko oyo bazokufa baza ba papa ya bana ebele bandeko na ngai Solange boya na YouTube s'il vous plaît na komi wana so omoni écriture wana Radi TV nga ti yango wana bobeti Radi TV bokota mbala moko s'il vous plaît bandeko na ngai eza pasi ya komona ne bandeko bakufa ba j'aime na bino pe botia na bato ya Facebook ba j'aime na bino et mata ba j'aime ya muke bo mata ba j'aime na bino ba partage pe bo multiplier ba partage na bino Congolais congolaise Kadiombo akufi pona loi Tchani toyoki ndenge ndeko na biso Bobo alobi tozomona ndenge bato baza kokoma oui ndeko na ngai eza pasi stress atumbame abi eza pasi wewe ndeko s'il vous plaît boya na YouTube s'il vous plaît boya na YouTube tokende boya na YouTube s'il vous plaît okomi na YouTube o partager pe to bengisa to mosusu merci beaucoup ndeko na ngai commentaire na eza bien bandeko boya na YouTube s'il vous plaît to senga bino boya na YouTube moyen to longola bino eza te to amposa bino to bozala po page na biso pe le bozo kokota boza ko s'abonner botia ba j'aime na bino bo matia ba j'aime na bino s'il vous plaît bo matia ba j'aime na bino parce que ça va bien sûr to ça boye to tia ba j'aime pour to maintenir live na biso eza toujours bien ndeko nanga ale vulu salbe nini Moïse Katumbi lokola obomi Kadiombo okomona akufi na nini papa alors ndeko na ngai Natasha agobi akufi na nini bon au juste biso toza musika ndenge ba information ezo ko circuler babi abelaki ezaki na c'était prévu ba déplacer na Congo akeli banda to ebité maladie nini mais concernant ndeko oyo apesi témoignage les bayibaki biloko na ye na bakotelaki ye c'est comme si bapiégeaki déjà na bureau na ye wana ndeko siliko loba message oyo alansaki atindaki biso oyo totie en tant que audio oyo bandeko boyoki yango awa le bakotaki na bureau na ye babukaki bureau na ye apparemment c'est comme si batiraki mo eloko mabe po ye atire alongwani na ndako na ye te yango mpe lelo na 3h du matin ndeko Kadiombo atiki biso aki kopema na ye Kadiombo un homme très intellectuel comment un pays ndeko na ngai Zulu TV akomi na ye awa Zulu TV yaka na YouTube ndeko na ngai Zulu TV boya na YouTube en tout cas alors oyo eza très nécessaire bandeko na ngai ah non ndeko na ngai Rachel non c'est pas ça nazo tanga ba commentaire nyonso ndeko na ngai Charles c'est pas ça naza awa pona kosala polémique te s'il vous plaît ndeko na ngai ba commentaire nyonso oyo na omona na otia naza contre Moïse Katumbi jamais akufi na 3h du matin ya lelo nde akufi ndeko na ngai bike na otanga ba commentaire oyo baza liwa naturel bon wana siko ndeko na ngai mutuna atuni awa est-ce que liwa naturel ya sute kaka nyonso ka poison oui bon tokoloba ndenge wana par rapport ya bato oyo bazaki kuna nde balobi bon biso en tout cas toyi ko jamais kotoa musika mais bandeko baza na sur place nde baza kotinda bamaloba bon soki mpe moto aza na posa ya koki kobenga par respect par respect kaka moto akobenga soki moto aza na posa kobenga akobenga par respect mais par kofinga te parce que na chaîne na biso tolinga te moto afinga parce que eza chaîne oyo bato mingi balandaka yango
ata lelo na YouTube azoba moke mais ba responsable ya balanda message ni to pesa awa ke to finga soki moto aza mposa akobenga akoko alakisi biso signe tokotia numéro moto abengi pe alobi eza kati na ye nde na bubo okobenga bandeko tu boza awa bokobenga mais par respect kofinga te toza autorisé kobenga koloba oyo eza kati na yo mais kofinga nde te ndeko na ngai Blanchard alobi nini cet homme devait être protégé. Oui, vous avez raison, malheureusement. Alors, bandeko na ngai, j'espère nazeli batu mingi ya YouTube et ya Facebook. Facebook na biso, essayez batu bo s'abonner. Quel état des Congolais protéger la chroniqueur patriote? Oui. Il fallait pas protéger quand même. Normalement, il fallait pas protéger. Normalement, il fallait pas protéger concernant quand on va protéger Noël Tchani, il fallait pas protéger pays. Bibliothèque. S'il vous plaît, n'hésitez machine tout ça la pour la Facebook ou la YouTube. Oui, bien on peut il faut que tout attendre les fils 5 attend 1000. Na Facebook, il faut que attendre 1000 personnes. Parce que tout ça, il a fait 23 000 abonnés. Bandeko soki boyemba liboso na page ya Facebook bo s'abonner, mais boya pe na YouTube s'il vous plaît. Asali bango nini toza kokufa kaka boye lokola lokola mboka na biso te. OK. Te ndeko na biso Nzambe ayebi. Le sincère condoléances à l'épouse et toute la... Merci beaucoup, ndeko na ngai. Yokutu, ataka kutu, yokutu, naolinga soko mona ta yote. Allô, bandeko na ngai. J'espère message clé ezalaki. Message ezaki ya ebembe ya ndeko na biso Kadiombo oyo akufi. J'espère toye ko sala polémique te. Ezaki juste information. Peut-être bato musu akasi toye ko sala base na information ya matanga ya ndeko na biso Kadiombo atiki biso. Non, il y a comme parti politique te. O afingi tel, o afingi tel. Oyo azaboye to awa to ko porter na ba jugement te. En tant que matanga ezana no na Congo toti ya porter ba jugement na ba condamnation to se soutenir biso ba congolais to telema na bolingo abi oya bomia okoma 2023 te. En tout cas to sala makasi quand même bandeko to partager na bandeko oyo baza na pasi ba famille na ye o baza na pasi ya komona papa. J'espère photo o mibale eza ko lakisa bino Kadiombo ya kala na Kadiombo oyo akomaki responsable akomaki quand même plutôt bato bayo ke makasi. Deux photos oyo eza ko pesa bino différence ya Kadiombo comment akomaki dia ko se sentir quand même ko sala effort ya ko porter un pierre na pays na ye. Les moto se sentir akomi capable de soutenir pays na ye, de servir pays na ye, balongolier. Eza moko ya message. Lelo bato bakozwa temps ya kokende kotala chaîne na ye, ya koyoka ba message abande ko lancer, ba makambo abande ko loba. Pour le moment bande musu ba ko lamuka siko, ba mona ke oui, Kadiombo zaki utile. Pour le moment ba komona siko utilité ya Kadiombo. Mais parce qu'il a sauté. As nini ya ko remplacer place au Kadiombo zaki azate. Yango na vie quel que soit kana, quel que soit problème, ko éliminer ndeko na te. Tika ndeko na yo, oyi ko suspendre chaîne na ye, oyi ko lobela ye, après à se ressaisir, tika li ko pesa ba opinion différent concernant évolution mboka na biso. Mboka wana to kotonga ngo na ba critique. Ah banzile kufi, ah zando kutu te, ah bato bolia kutu bien te. Na biloko ndenge wana nde ko pesa ba konzi mayele po ba konzi basa nini
babongisa mboka. Mais soki eza ba makambo oyo ka moto nyonso dialelo ekosala mboka ekoévolue te. Mboka ekoévolue te. Faut esengeli ba homme fort. Bato baza na bwanya. Bato baza mieux écouter. Ba servir mboka na biso. Bato baza na souci ya évolution mboka ba servir mboka na biso. C'est pas que non tout le monde boye bango baza censé ya côté le mboka na biso. Non, c'est pas ça. Et ça là moi passi et ça les pe soni ya komona to éliminer moko ya ba congolais to éliminer ye par rapport ya nini ya makambo oyo opinion na ye ya kosenyo loi ya Noël Tchani. Noël Tchani aza mutu oyo soi-disant docteur aux États-Unis. Asala pe ba campagne ayaka pe makambo oyo ya présidence à chaque fois aza candidat malheureux azwaka mais a raisonner to éviter derrière ye nani azali to éviter aye na loi wana loi nyonso avant eza adapté ba dimango il faut y passer na parlement mais loi comme dans parlement te car les bato bolo ba nzela ka le to mona bato ocha makelele ka yango epesi pe makambo oyo epesi ndeko na biso atiki biso juste pour na opinion na ye oyo alingi soutenir loi ya Noël Tchani. Alors mboka oyo eza besoin na yo mama yo ndeko toza na bolingo. Oui, mama tuni awa eske na Congo liwa na tirela ya soute elumika poison eza mutu na malamu. Eza mutu na malamu. Oui, na Congo liwa na tirela pe ezali. Mais ya bandeko oyo bakoteli ye baye kobuka ndako na ye bazwi biloko. Après un certain moment tu éviter par tension ezali bon akombe pe ya mukolo est-ce que yango nde ko kozwa liwa na ye to éviter yango ndeko na biso akufi partout bozali bandeko to partager bolingo eza malamu eza biblique batumi bakenda kosambela nzambe amour du prochain kosala ndeko no mabete poyo o gagner poyo obima po bamona mokonzi te batela ndeko na yo lokolo mibatela yo moko pesa confiance na ndeko na yo pesa bolingo na ndeko na yo quel que soit mabe na ye mais ndima o corriger ye mais o éliminer ye lelo ba éliminer ye aza la mort akufi mais république démocratique du Congo eza toujours un problème et ce n'est pas que non ko éliminer ye nde epesi biso liberté non ba éliminaki musée les ba éliminer musée c'est pas dire que Congo ekomaki poto te to tozozonga sima na bandeko moko baza ba idée ya malamu tozonga sima parce que to éliminer bato yango bato bakomi tuna ebele bon poison naturel tout ça ba docteur te tout ça pe autopsie te mais selon information nde tolobeli yango oyo ndeko atindaki yango tolobeli na ba congolais nyonso na congolaise. Alors oyo akozwa souci oyo pe azaki parmi abonné na chaîne na ye bo kinde kotala ba vidéo na ye bo kinde kotala ba makambo ndeko loba eza ya mabe to malamu to c'est le moment bato bakolinga ko découvrir Kadiombo mais aza soute. J'espère ah bato la sabolingo makasi bo kende mangu kotala ba chaîne na ye ba page na ye ba émission na nyonso kotala makasi lelo ti pourquoi bato kende belé kotala page na ye mais aza soute. Kadiombo c'est atiki biso depuis 3h du matin Kadiombo akufaki molimo na epma kimia ka ndenge ba oloba nzambe ayebi oyo atindaki ye soki ezaki mission na ye ya kolobela ba congolais pour sur loi soki ezaki mission na ya suka nzambe ayebi mais oyo ya mutu eza ba congolais tokabola bolingo ke tozala koyinana yo oza yo nga naza nga mutu na mutu aza na mission na ye oyo akosala na kati ya mokili. Alors mission na nga yo kosala yango te mission na penga kosala yango te okoyede nga mais okosala mission na nga te parce que nzambe apesi nga mission na ngai to mutu na mutu aza na pierre oyo nzambe apesaki ye po ameka kotonga toza na kati ya jardin oyo eza na ba salité ebele oyo tokolongola
pour tous à l'aise dans le jardin. Mais tous bien dans le jardin, na mitema mabe. Na moni maman combien, mais gouvernement, il fallait protéger. Parce qu'on est bien, il y a gouvernement, puis on est bien, mais comme bien pour soutenir le gouvernement. Bon, et ça question au moment lobby. Et ça question au moment lobby. Alors, ce qui gouvernement est capable de supporter, de porter, parce que tout le monde qui, tout le monde qui battant, il y a Kabila, ezaki na Lucy Mandiate, je ne me trompe pas le nom, Lucy Mandiate, na RTNC. Azaki protégé Lucy Mandiate, si je ne me trompe pas. On est la garde de corps, on a à JR, partout Azaki. Lucy Mandiate, si je ne me trompe pas, comme on a protégé, bata on a la Babylone, on a un loba, puis cette histoire, il y a musée, il y a bananaye, makamona, déjà juste dans une parenthèse pour nous faire rappeler que non, ceux qui m'ont sama elo mo boye, ba protéger bango concernant gouvernement netoyibi, mais ndeko na biso apemi na ye ezaki mokano ya Nzambe parce que Nzambe nde moto aza autorisaka liwa ya moto. So Nzambe abi okufa te. Eza bato basala accident il y a pas longtemps famille mo boye, mutu panzani makasi mais bango to babimisa sauf. Alors Nzambe nde moto aprotégeaka. Pe Nzambe nde moto attend na makambo nyonso. Merci beaucoup na bandeko na ngai ba oyo baye kozwa message ya ndeko na biso Kadiombo oyo atiki biso. Pour la dernière fois na sengi na bandeko na ngai ya Facebook, YouTube na biso eza toujours Radio TV. Soki bozoya pe na YouTube na biso yo sa biso bien. J'espère ba maman oyo baye sika to bayo ki audio te to ba capter message oyo ko lancer wa te na tina ya liwa ya ndeko na biso. Na ndeko oyo aza sur place na Kinshasa na Oatindi. Na ndeko oyo aza Kinshasa Tindi soki bolandaki audio wana c'est bien, soki bato musu bayoki audio wana te tokozongisa pour la dernière fois pour tokomi na suka na temps ya information oyo ezaki ya kopesa ba congolais nyonso na monde entier na koperte oyo toperde ndeko na biso. Aza normalement aza artiste monene comédien et à part ça akomaki côté ya analyse politique oyo abandi kopesa ba valeur ya politique ya mboka na biso depuis longtemps. Comment ba événement ezalaki abandi kopesa ba préciser ba date na ba événement nyonso epasaka. C'était aussi bien bato mosusu bandi profiter na nsima biloko wana, mais bato mosusu bamoni yango mabe alors ba éliminer ndeko na biso. S'il vous plaît bandeko na ngai na sengi susu bino boya na YouTube na biso. Soki bozaya kolanda biso ezalaka malamu makasi toyokanaka na bandeko kino tosalaka émission en direct na Facebook pe na YouTube. Alors soki tokoni partager bandeko baza na Europe, bao baza na Asie, bao baza na Amérique et ba rejoindre biso na YouTube et kosala biso kitoko. Même oza na Afrique pe ya ba Afrique mosusu oyo ezalaka na ba wifi et ezalango anytime. Alors peuple congolais, message ya matanga programme tokolanda yango tokobanda kobenga koya kosala émission na oyo nyonso etali makambo nyonso ya ndeko na biso Kadiombo toya kolobela bino parce que aza moko bandeko ebele ya États-Unis, Canada et France bazali kolanda ye makasi. Eza moko bande kodiscuter kopesa na ba idée concernant mboka na biso tokokobosa na ye noki te atanke ba vidéo na eza nano atanke ba biloko asali eza nano ebele oyo bato ifo balekendeki kotalaka kozwa pe mwa mayele moke na makambo oyo bande koloba ya mabe tokotika ya malamu tokolanda mpona évolution ya motu na moto. Na bandeko oyo mpe baza kokoma likambo ya Moïse Katumbi Tshako ambo so tokoki koesize te parce que na kati ya jeu politique eza makambo ebele politique ya makambo ebele toki kofungola ba porte te mosusu kolobaki non Moïse non politique ya makambo ebele fort politique ya makambo ebele tolobi ya likambo ya koprotéger po tomonaki bata ya Kabila tomonaki Lucy Mandiate azaki protéger na JR na ye partout akosala émission na ye asala émission na ye pam oui malgré pe akufaki
na suka émission et à mandat et puis akufaki mais azali protégé. Alors wana eza ko pesa biso te ndakisa ko lobaki non Moïse Katumbi asa non non c'est pas ça. Biso toza juste ko tala oyo eza likambo est passé na mboka biso. Oui, la lutte continue parce que la lutte est aussi la tête. Lutte ya ba Congolais faut tellement parce que Congolais faut tellement. Ceux au moni eloko wana eza bien ya ba Congolais beaucoup tellement. Lutte continue. Lutte jamais comme une des quoi soit kadjoma kofi ne lutte si non c'est pas ça. Donc eza ce que guerre ouvert. Donc chaque Congolais a supporter garant que non ngapi na soutenir ngo tonga ko linga ngote. Donc eza ça dépend mutu na mutu. Lutte continue toujours. Ndeko José abi lutte continue lutte eza pona mutu nyonso ko lutte pona Congo na ye pona bien-être ya bandeko na ye. Oui, c'est pas dire que non to ba que non ndenge kadjoma kofi c'est fini lutte sili comme ndeko na biso pe alobi que non bolinga ba me ko mettre fin na batu nyonso oyo baza ko telemela loi wana. Bon akoloba ndenge wana selon pensée na ye akoloba ndenge wana selon analyse na ye. Mais il y a d'autres Congolais qui sont déterminés, qui ont vu que les na suka. Donc, Kajombo, asa peut-être que Zaki Moko, parce que Kololo est à Mutumosusu. Na comprendre on a chale oyo komi wana so il y a kasi négocier la vie yo continue yo kasi continuer lit au consentir consentir ndenge kola pour la mboka sur télévision mboka en tout cas bande on ngai na éviter ceux qui bande va comprendre na éviter ceux bande va comprendre tout ça pour ça bino boya rappeler na YouTube na biso ceux qui bande ko zamba liboso boya ko le poliki na YouTube na Facebook na biso bon s'abonner, bon partager, surtout bon partager parce que Facebook en Afrique, partout ils ont la facilité, makasi, on a même pas na méga, on a recours à internet facilement, Facebook ils ont qui tourne makasi, mais bande quoi YouTube ne, bazana kosu na éviter ce qui nini. Alors, j'espère. Ndeko José, tuna ndeko Charles nde boso wana ndeko Charles nde muto za bi meka o sentir ngaya ngani te. Alors bandeko na sepeli makasi na bandeko oyo ba na biso ko partager information oyo concernant ndeko na biso Kajombo sili ko tira biso eza participer mawa ya komona ba Congolais oyo kozala jeune ya kozala quand même moko ya ko défendre mboka na ye ba bomi ye. Mais comme ndeko na biso aza toujours na idée ya continuer guerre na ye ya continuer guerre na ye. Bon. To me ya continuer guerre ango guerre eza la guerre sera longue et populaire au musée Lobaka. On a eza slogan ya Laurent Désiré Kabila. La guerre sera longue et populaire. OK. J'espère peuple congolais to partager pour na mawa to partager pour la tribalité to boy ko za la tribalisme mais to lingi ba congolais baza ini to za ini pour to me akota la drapeau na biso kenzambe asunga biso et ceux qui to komi ko se partager oyo ke oyo za mutu boye te comme ba langue na biso lo partout eza langue moko eza respecté to me akota la ini. Merci na bande konanga nyonso ba congolais congolaises ba ko partager bo partager ba ko aimer bo aimer ezaki abino ndeko radi ayi ko pesa abino message na concernant ndeko na biso Kajombo asiki kotika biso lokola nzambe nde moto apesa ka pe nzambe nde moto azwaka lokumu ezonge pa nzambe na moni ndeko na komi ndeko na nga baisika komi na moni Désiré comme ce n'est pas impossible mon ami Kajombo. Ah OK, OK. Na mwe bande kwa sika bakoti vraiment Kajombo. Na mwe bande kwa sika bakoti. J'espère bande kwa sika baye mais
déjà tosi ba audio ya ba oyo baza confirmer. J'espère bandeko baesika peut-être bakoki kozala posa so totia yango ata moke po tokomi presque na suka ya émission. Soki bandeko bakozala posa totia audio moke po tokomi na suka ou bien bakolanda pe yango na nsima ekosala biso bien. Merci beaucoup na bandeko nyonso ya Radio Télévision. Merci na bandeko nyonso ya Radio TV na YouTube. Eza oya bino namona bato baokoma mbangu namona bato bazokoma mbangu natala na bandeko bakoma moi 5 minutes namona nde bato bakoma bandeko, s'il vous plaît, boya na YouTube, s'il vous plaît. S'il vous plaît, boya na notia nani ya YouTube, boya na YouTube, s'il vous plaît, notia audio siko. Boya na YouTube, s'il vous plaît. YouTube oyo baloki yango baboyi YouTube na ngai mata. Facebook toza une affaire à 200 sur 300. Mais na YouTube bato bayo ate point nini. Naotia audio siko pona mbe bandeko bakoti sika basingi audio oyo ya ndeko oloba po moto so aye bapimelaka ye te ayoka moke. Mais c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse que je vous annonce le décès de Mars Kadiombo. Mars Kadiombo est mort. Il n'est plus. C'est un choc. Vous savez que je vous ai annoncé aujourd'hui. Partagez na WhatsApp na yo. Kadiombo n'est plus. Kadiombo Mars, Kadiombo n'est plus. Comment Radio TV? C'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc. Je suis... C'est pas possible en fait. Comment Radio TV? Comment vous expliquer? Mars Kadiombo n'est plus. Kadiombo n'est plus. Que le Seigneur me protège. Nzamba Yambaye, Kadiombo, Mars n'est plus. Alors que na Otaïko Solana Monsinaye, alors que les lots toute la journée, vous avez été nombreux. On a Bandeko Bazana Poto, na Europe, Bandeko Bazana Australie. Vous avez montré votre soutien à Kadiombo, vous avez contribué pour que Thomas Gosonga Kadiombo, même s'il faut Kolongolaye na Kishasa, Totindaye même na Mboka Libanda, c'est impossible, c'est vraiment un choc. Mars Kadiombo n'est plus. Kadiombo a Tikibiso le long à 3 heures. Je ne sais pas comment vous expliquer. Malobalizate. Alors, qu'est-ce que Mars Kadiombo a fait pour que subitement, Olanda qui émission dans Salakinaye, il n'y a pas quelques jours. Donc, c'est vraiment un choc pour tout le monde. Personnellement, moi, je sais que ma baie ou péché Kadiombo Asali est que il a défendu, c'est un peu difficile d'expliquer. Mars Kadiombo a défendu cette proposition de loi de Noël Tiani. C'est ça le problème en fait. Et il a été la cible. Donc les soucis maintenant, ils ont qu'on puisse taire tout le monde là. Tout celui qui fait des bruits, qui soutient la nationalité ou la loi de Noël Tiani. Aujourd'hui, la loi de Nting Pouloulou. Aujourd'hui, tout le monde est mal vu. Voilà, Kadiombo part, Kadiombo accueilli Mobesu, donc Kadiombo habilité. Donc c'est pratiquement au maximum, je crois. Puisque
J'ai expliqué ça aujourd'hui dans l'émission. Et c'est certain que Basaleli Kadiombo Mabe na kati studio na ye, parce qu'il était le premier à voir qu'est-ce qui s'est passé na kati studio. Alors Kadiombo les raconte na studio a moni tout ce qui était emporté. Azaki na souci, Azaki na pasi. Et maintenant Kadiombo Silisi ko sala constant na studio. Kadiombo aye ko bima. Est-ce que basalela ki Kadiombo poison na climatisation na split oitikalaki? Est-ce que basalela Kadiombo mabe abima quitté depuis enfin je ne sais pas où est-ce que Kadiombo a été piégé et surtout que il était très mal vu. Il était maintenant la cible comme disons quelqu'un qui c'est un peu difficile. Tosambeli, Tosali, tout ce que nous pouvions faire. Tobengi, ma cotisation est là qui de gauche à droite. Topesi, mais Dieu a décidé autrement. Mais le monde a décidé autrement. Et Dieu. J'espère que bandeko oyo sikabo yoki za moko oyo azaki proche na ye ameki koexplike totiaki yango sur liboso comme bandeko mosusu baye en tant que bato oyo baresponsable pour respect quand même ya bandeko baotala yo tozongeli bino boyoka yango so pour la dernière fois mpona kosepelisa bandeko nyonso oyo baye kotala biso alobi nyonso sur base de quoi oyo Kadiombo azaki ciblé alobi yango. Alors pourquoi pe bakotalaki ye ameki kopesa est-ce que eza piège à travers climatiseur ameki kopesa baexplication selon moto na moto ndenge akomaki na niveau ya koraisonne comment ndeko Kadiombo akufi na temps moke ya maladie oyo ezwaki ye esagrave pe moto akufi. Bandeko boyoki message moto na moto na kwe na ye ayoki oyo ndeko alobi eza ndenge boye elekaki na ndenge pe akufi na 3 heures molimo na ye mpe makimia. Alors topesi nani wana namoni bandeko bazokoya jamais na YouTube nayebi te soki YouTube ekomi kili bomona yango te to bomona yango ndeko na ngai bandeko oyebisaka bomona YouTube to bomona yango te toyebi mosu YouTube akangi yango tozoyeba te comment se fait-il bato tosenga topesa nani me bato baza komona yango te tokomi wana bokomi ka Radi TV neti ndeko na biso akomaki so bavillageois alemba akomaki wana bokoya bomona nani na biso mais apparemment bozomona yango te yango wana totie wana bobeta Radi TV wana bokoyamba na moko. Alors bandeko j'espère information oyo ezalaki très important mpona peuple congolais ya ndeko Kadiombo akufi. Alors tosenga mpe na bandeko mosusu oyo bakozala bonne volonté ya kokende kotala babiloko oyo azosala ezalaki ya mabe to malamu wana eza par bonne volonté parce que pour le moment ekoservi yesu na rien mais ezali juste baarchive etikali mpona bacongolais mosusu bameya kokende kozwa mayele ya avant kojuge to kokondane botalaki oui effectivement moto oyo abandaki kocontribuer quand même na mwa éducation na mwa historique mpona bacongolais parce qu'à chaque fois so tosala baémission eza te tosala baémission mpona babase non tosala baémission mosusu mpo topartage quand même mwa connaissance eloko mo toyebi nde utilité baémission tosalaka te mpo tosala baémission mpona badélire tofinganaka toloba n'importe quoi non c'est pas ça il faut que bato ebele baolanda yo okoyeba age na bango te okozwa mutu mwa 70 ans azolanda yo ozwa mutu age nyonso aolanda yo. Alors il faut apporter un plus na ntina mutu place afin na ndako na ye aza kokapte quand même eloko moko oyo ozobimisa ya mutu ya na kati na yo ezala na bonzambe ezala na connaissance normale boye yango toyaki ndeko na biso Kadiombo parmi ya bato oyo bayebaki ye na art comme comédien alongolaki deja comédie abandi kosala analyse politique yango ezwi ye na nzela ya liwa oyo ndeko na biso ameki kolakisa bacongolais selon bainformation oyo apesi na biso parce que moto oyo akonfirmaki ye eza mwasi ya Kadiombo nde abengaki ye akonfirme ye ke non Kadiombo akufi na 3 heures du matin.
j'espère bien information au bozui beaucoup de gens par-ci par-là batoisa ebele bakopesa ba information na ba témoignage ebele mais par respect ya mowei liwa nzambe ne moto andimaka moto akufa nzambe ne moto alinga a protéger moto lokola ndeko na soka jomba kufi tokosenga nzambe a zwa molimo na ye ndeko na biso apima na kimia akende koboma motu te bande koloba eza pa monoko opinion na ye peut-être yango ebetisa bato mingi mabaku ekende komema na nzela liwa. Alors yo congolais congolaise yo mpe oza na opinion na yo oza na idée na yo oyi koloba nini okosala malamu nini okosala mabe fo kotika parce que malamu fo tobanda kontinue malamu parce que ya toute génération eza na nsima ekolanda biso un jour baoyo toso tosala mabe bato bakozala nsima na biso bakozala babénéficie eloko te. Alors il faut tosalaka même ma classe politique ezala bato mo boye même na ba émission moto mo asentir ke non oyo asalaki mwa eloko mo boye ezalaki mwa quand même malamu oyo akendaki côté gauche to na moto apporter pierre na ye concernant évolution to développement ya mboka na biso. Nakomaki na suka mpona émission na ngai mais concernant bato oyo bakomaki lisusu namonaki moyen nakata boye te namonaki une affaire ya 7-10 personnes babakisamaki il fallait quand même nameya kozongisa na ntina ya congolais congolaise azwa quand même kopartage matanga ya moko ya bacongolais moko ya basoda parce que soki ndeko atelemi abandi koloba makambo eza ya bosolo na mboka na biso il fallait to accompagner ye komona idée nini eza nsima na ye aza na sentiment nini na nsima na ye et motivation etindi ye c'est un peu ça mais to perdu ye lobi tokomona bato mosusu ya obima oyo nzambe akotinda ekozala malamu. Bandeko na ngai bamama na ngai oyo baza na Europe chaîne na biso eza tosalaka émission mbala moko na YouTube na Facebook tokomi wana plusieurs fois YouTube na biso mais bato nayebi te so baza komona okomi ka Radi TV okota mbala moko na YouTube na biso ekozala malamu partout bozali soki tozali kokota na ba live tomonaka bino boyaka lokola bozoya na Facebook parce que même notification ya Facebook nde bato omonaka pe memema nde bomona pe na Facebook na YouTube na biso. En tout cas merci beaucoup na bandeko nyonso mes condoléances tokopesa na famille biologique ya ndeko na biso et na ba congolais congolaises nyonso na famille ya ba comédien pe tokopesa pe na bato côté ya politique parce qu'il y a comment embrasser pe politique pourquoi pas pe na ba politicien mosusu. Merci bandeko na nga bo partager surtout bato ndeko Facebook bo partager massivement émission na biso partout bato bakozala bazwa message na biso na la prochaine invitation l'auto émission tokosala ngo so tozwi le bakopesa programme ya finira ya makambo nyonso to ya kopesa bino su ba congolais congolaises nyonso. Merci bonsoir na bonjour na bandeko nyonso ba oyo peut-être na ba États-Unis Canada bakomi héros oyo peut-être eza ba na 6h sur 6h déjà topesi mo bonjour bonsoir na ba oyo baza na Afrique partout na France bonsoir allo nzambe allo la azana bino tokutani na émission prochaine. Merci beaucoup. Ciao ciao. Kubukanate sabuni na Radi TV. Radi TV. Théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba émission ya solo. Radi TV. Ma amozawa. C'est Manuel Janga.